kotuka peko cholangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela pona ngai akobondela pona ngai pona longa tango nyonso atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakotalela seyo atapaselekeli ngaye nakotinga masiyo kole atesengwe toti motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda na kombo na yo yango ezali ebomba melo na ngai nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali ebomba melo na ngai nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakotalela si yo ata paselekeli ngaye nakotinga masi yo kole sengwe tondi motema pona yebi ete elonga ezalise na yo Yawe nakotalela si yo ata paselekeli ngaye nakokanga masi yo kole atesengwe toti motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo Yawe elonga ezalise na Yesu Masiya ya Nazareth elonga ezali na ye c'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya ya Nazareth bien aimé croix ye nde moto alobaka na biso soki tondimi tokomona nkembo na na Nzambe yo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekolongwa te pona yebi ete
Fondation Rabi Mavinga Kobosana Kate Bakonyo Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Fondation Rabi Mavinga, amour et compassion. Eh bien, mesdames, messieurs, fidèles de Kilongo TV, nous voici arrivés dans cet orphelinat. Orphelinat La Compassion, à Bumbu. Précisément, nous sommes venus visiter les orphelins pendant cette période de Noël, pendant cette période de fête. Fêtons avec nos amis, fêtons avec les orphelins, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour. Vous savez des voix. Vous avez des katibino, vous avez des minutes qui éteint. Vous savez, allez, mbote na biso. Kalate awa tonki na petozan période ya nini? Ya nini? Noël. Ya Noël. Normalement fête ya Noël eza fête ya bana. Na kosi? Est-ce que na kosa? Na kosa poani. Normalement fête ya Noël eza fête ya bana. Yango na Noël bomona pe bato ebele bayaka awa baya kotala bino baya kosepela bino. Esala pe bien ba mo pe orphelin alie pe soso. Après qu'on lia soso à bioki, ça l'a bien hein? Vous avez vu bioka? Ça l'a bien. On fait pas lier soso à bioki pe. Est-ce que soso ça va pour na batum sus? Pour na biso nyon sote hein? Biso skoto yaki awa. Ngana yaka na boye bit. Biso fondation ni. Rabi Mavinga. Olobi? 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 Rabi Mavinga. Fondation Rabi Mavinga. Tobité na ba Noël na ba fête boye. To les gars te to 0. Il faut to yate hein? Ya on to yé so moteza maman moko azana poto alanda ba vidéo asepela na bino pe makasi. Abaite papa boke pe kuna boke tala bana biso ya yekuta linga te na lo ba orphelin. Alobi bana na biso ya la compassion. Alobi mabe? Alobi bien hein? Ah bien. Nabi me fait to me m'appelle bilamba faut pas s'appeler na Noël habiter bon me maintenant bloc rolia. Ce muto alien na ye alien soso abioki ça là déjà bien n'est-ce pas? Comment on a maman Léa? Le baka maman Léa merci. 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 Isopi merci maman Léa. Zam qu'il y a poto akanti biso. Yango atine biso bloc bomoni wana. Toana sac ya fufu, toana sac ya makala, toana carton soso, toana loso, toana bidon huile, milk ezali, semoule eza ba JP ezali. Soko lié soso, faut lanza moi jili koloti. Voilà, yango atoye nango et ça absolument bien et ça absolument kitoko. Toza maman biso ande kwa maman Léa, apesa biso ka bonjour, ba ya lo ba ne mingi te. Alors se présenter a biso bonjour. Allo bato, allo baté. Allo ba. Allo bateau, allo bateau. Allo ba. Avant le bateau, bien télé dans ma boucle. Voilà. Bah, na pesi bino na sombote hein. Ngale ki mama Léa, comme la ma mère Meline hein. Na sepeli komona bino penza. Yayanda kanisi alobite kedo tala baleki wana bana na biso wana po ya linga bino mingi makasa commentaire alinga bino abi meni koma tala bango ko ngabite na koma na tala bango mukeo ya zwaki akanisa ki abi ofeteka na bana ya ndaku te bino soboza bana mama ya malamu asangisa bana mona bana libanda te bana ndaku te donc pona ya bino nyonso bobota mina mukongo naye eze sengote na sepeli komona bino nzamba pambola bino bokoli na bino bobima batu minene na mboka oyo tobeti maboko
Et les autres, on lit à soso pesana, et c'est bien, c'est itoko. Non, c'est pas toi le bagarre, mi balé, to mi sot. Nanya loba. Wabiye, non, qui ngaï moi, eh, t'es ma sena ngaïo. Téléma. Yem dabia loba lelo. Comment on a? Kuna Chanda. Nani? Chanda. Bébé Chanda. Eh, bébé Chanda, obini maman Léa Hollanda. Mama mbonyes machimukininyes olazwaka. A epambola ena komona yes. Betela Chanda maboko. Nani susu? Nani akoloba? Telema. Comment on a? Alvi. Alvin, olobini maman Léa Hollanda. Zamba pambola ya bakse oezanya lela maboko. Baboko kaukati ono twalukuya utamona tubapata babale funga. Betele maboko. Nani soloba? Wapie. Yaka. Telema ka place ozawana. Comment nani? Prinsilia. Na okate comment nani? Prinsilia. Prinsilia tata mirolobini male Hollanda. Pambola ya bakse oezanya lela maboko kaukati. Onyo saluka wauna butamona ote bapauta le fond. Avienne na banque yake la terre na pauna mituka. C'était la Prinsilia maboko. Voilà, bango sona ya baloba te lelo na kamwe balobi. Et ça lit bien hein? Et ça lit bien hein? Et à modé to le papa Moïse non c'est pe la gasito bondele longo. Totika ba fecho na maboko ankolo, sima totiki pe mama Léa na maboko ankolo. Bongo te hein? To bondeli ko lansama na lisungi ya papa. Le basi mananga Yahweh. Yahweh. Bolamu. Eza rendez-vous ya mutu na Nzambe. Na tongwa lelo. Fongola livre à souvenir. Pona moi na pe servante na yo. Mama Léa. Komisa bitumba na ye yo. Oye kangama ke fungwama. Oye telema ke tambola. Oye lala ki elamuka. Oye kufa ki esekwa. Le bas simananga prospérité. Le bas abondance. Le bas succès. Le bas réussite. Des nouvelles connexions. Eh Yahweh. Soki malade. Et boto la rambongo ya moto. Na makasi. Na oya yete. Na komba Christo Yesu. Dans 3 fois, amen. Beta maboko. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as avec Total Labino. Et ils ont soukade toya kaka bon mesande to mesana. Toyate hein? Toyate. Toyate. Voilà, merci beaucoup. On va encore revenir ici à l'orphelinat, à la compassion. Le temps pour nous de donner un mot à l'homme de Dieu, le pasteur. Il est là, Zoyamba Batokoto. Bonjour, bote papa. Bote papa, Rabbi Mavinga. Vous allez essayer de Boyamba Abso. Ah ouais, tout le monde va na baza au grand complet. Bah combien? Bah comme 56. 56 enfants. Voilà, y compris 4 bébés. Tout le monde va bébé. Je pense qu'avant bonne année, tout le monde a bango. Et un mot par rapport aux gens de bonne foi, maman Léa, ainsi qu'il y a d'autres personnes qui au Bakanta Bino souvent. En tout cas, motema itondi na sengo ya komona mama aza musika akaniseli bana ne awa na Kinshasa na Bumbu na la compassion vraiment nzamba pambole mingi azong se belé na source sa provenance a bozwina ye nzamba pambola la fondation Rabbi Mavinga oya accompagnera toujours ba bienfaiteur na adresse oyo pour na osala des actes pareils bandeko bozolanda biso. En tout cas nous vous appelons toujours à emboîter les pas. Bandeko bazana bino na poto kuna bazosala ba acte aboye baza bato bazana mitema
alors nzambe apesa bino mpe motema wana ya kosala lokola bango bolamu mpe bayekola yango ndenge bible ezoloba na mokanda Ésaïe chapitre 1er verset 17. Apprenons à faire les biens. Yo zolanda biso na télévision na nosala ba acte boité salaka ba acte boité ngozomona bandeko ba osala eza nzela ya bénédiction pour tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse et meilleur vœu à tous. Merci beaucoup, meilleur vœu à tous. Et ben nous allons poursuivre notre reportage parce que tout qui est orphelin msusu vraiment Nzamba Pambola na tant qu'il fouta ya Cédric Nzamba Pambola maman le ya Pambola maman nyoso o bazo songa ba orphelin surtout na période de fête oyo Nzamba za na bino tozali na orphelin la compassion. Nous allons encore ailleurs, on vous dit merci. On poursuit notre reportage. Ya borfele ye tambe na ngai yoka kolela bana bakofela baboti kanisa borfele bana bakonyongwama mazala bolumbu butopena moi pula sena nzoto fondation Rabi Mavinga kobosana kate bana bakonyongwama mazala bolumbu butopena moi pula sena nzoto Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du sang. Fondation Rabi Mavinga, amour et compassion. Et bien voilà, tout ça na bumbu kaka. Oh là là, comprenez, toi na vraiment nzela za mabe moyen to kende. Bisika orphelin o to kende zate to louer poussou pour que etika soti kuna to traverser nzela to za awa to komi kota mabeka église kinto di mupandi boyebi koto bana bumbu bana bundes donc to za awa na bumbu to na swate direction shaba to kende orphelin na masengi nzela za mabe moyen to kena mutuke zate ya on to zu poussou l'essentiel to koma kaka. Maman Léa Nzamba Kanta, Nzamba Kanta, vraiment, bande de soit soutenu la Fondation Rabi Mavinga, Lévi Cyril Arsène Modabi, Fiston Bassende, Angèle Kinkela, Irano Chesco, Bernadette Ngalula, vraiment, bien sûr, sur la Fondation Nzamba Zana, Bino, Tokoba. Des fois, Angela, tu as obligé de mettre ma colonne à pouce, soit exalté. Natikala na susina motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale 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 oh my ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotinga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti ne banderia pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins, car
kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawa esili na mitema ya bato na mokili mpona nini kolela orfele bato bakangi matoi baboyoyoka orfele akomi ndoki pwanyeko eske kozanga baboti ekoma suje ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lela motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili ya modelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili ya modelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili ya modelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili ya modelikama matongi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. Eh bien voilà, comme je vous avais dit, à Kinshasa, il y a les enfants qui souffrent, les orphelins qui souffrent. On est précisément à Masengi, à Bumbu. Vous avez vu l'état des routes. Nous nous sommes débrouillés comment arriver ici avec ces chariots. Nous sommes quand même arrivés. On va parler avec quelques enfants, les apportant les dons que nous avons amenés sous l'aide de Maman Léa depuis les Europes. Et ça va les aider pour un temps. Ça va les aider pour un temps. Merci à Maman Léa pour avoir pensé, Maman Nana, pour avoir pensé aux enfants et ça va leur faire du bien. Ils sont à l'intérieur, je ne sais pas s'ils vont sortir. Tout seul, Libanda comme ça et ça à moi bien. Voilà. On va nous aider pendant que les enfants sortent. Moi je remercie Maman Nana, je remercie Mamé Méline Zemba, je remercie merci Kwago Belisha, Fiston Bastien de FB International, ainsi que Maman Zeko, Maman Nathalie Zeko, Fabrice Sentier Kalebos américain, je n'ai pas oublié. On est là donc à Bumbu, dans le cadre des festivités de fin d'année, festivités de Noël. Et ouais, là les enfants sortent, pendant que les enfants sortent, Nathan qu'il faut vous montrer comment ces enfants sortent et on va causer avec eux ici, ça leur fera du bien. Ça leur fera du bien, ils sont vraiment, ils sont là. On est à Bumbu. Les enfants chantaient à la maison et maintenant ils sont dehors. On a porté pour eux les paix que vous avez vus et ça leur fait du bien. Ils sont joyeux de nous voir aujourd'hui. Voilà. Ils savent qu'ils sont comme Makassi. Ils savent qu'ils sont comme Makassi. Merci à tous nos amis. Voilà. Mbote na biso? Oh, bote na katikati wa mona na te? Ah, pusa na buyaya. Yoka e. Bobo bombia kuna. Boya ya boya. Boya te? Ah, kote kuna ba basi koto ba mibali. Ya bo pusa nga boto sangana. Bo pusa boto sangana ça bien. Et ça bien. Wana attend zo ba image voilà. Ba na biso bazoya. Ba basi. To pusa na biso tati kuna. To pusa na tati kuna. Pusa no ya, pusa na tati kuna. Pusa na. Voilà, mbote na biso. Nde to yeko tam no bo sepel to bo sepelite. Bo sepeli. Yo bo sepeli.
Voilà. Biso to Fondation Rabbi Mavinga. Eza mama mwaza mkili ya poto. Ngana benga mama Léa. Bande wa benga mama Nana. Azaka mama. Ete hein? Mama akanisa ki biso na période de fête oyo. Bino pe fobolia. Bogolia to bogolia te. Bogolia to bogolia te. Bogolia et ça benga linga tang bolie bobio ki ça ga bien te. Ya momo lelo toye to memeli bino. Oyo nini? Nazo ate saka nini? Oyo saka nini? Saka ji? Oyo saka nini? Saka soso? Oyo saka nini? Oyo saka nini? Saka huile. Telino saka huile. Telino madesu. Telino nini? Miliki. Telino miliki. Saka makala. Tipe ezali. De bo se pablo te na ngwe sunga biso. Bosa nini? Toko sepela. Olobi? Toko sepela. Hein? Toko sepela. Olobi? Yana teno moso chele micro et bimate. Yaya obini. Voilà. Nena le bagi to Fondation Rabbi Mavinga. Vraiment to sepele te otabno lelo bien que nzele za mabe. Tant to zoya ko temna mutuka moya koma boyezate to zui pusu nde sungi biso to yebui. Ya le baiser bilete to zana mama ande kwa ya mama Léa. To bende kwa mama Nana. Aloba. Aloba to alobate. Aloba. Aloba to alobate. Aloba. Yeah. Liboso na pesi merci na Nzambe wa bombi biso apesi biso su journée malamu. A tozo na kati ofelina to ekotala bana na biso baleki na biso. Maman Nana merci mingi bino na mama Léa na je continue toujours kopesa bino ba merci na obozo sala en tout cas Nzamba bikamo a continue ko sala bikamo na mabota na bino bino mobota la condition ya bana balobi bazana esika bien te toye awa na pasi nzela pe ya bien te mais Nzambe oyo azopesa bino makaniswa na malamu na yebike bokosola mingi na tonton Rabia ko yebisa bino ba difficulté nini tozana mpoto koma awa bana bango yeyo mana na Nzamba mona yo yaya Nzamba mona yo et continuer et si la te Nzamba batela bino vraiment bozuna bino se multiplier lisusu na côté la bana na sepeli mingi va la Nzamba pambola bino bana nanya oloba yoko mono le Nazi. Yana sita kamera olobi ni pa mama bakanti bino Habiba sunga biso pe tozala sika vanda te tozala sika vanda te tozala pasi baluoso toliaka te yango na biso na biso tika biso ta biloko olia. Merci. Nanya oloba yoko mono le Daniel olobi ni Loba kizenyama yo loba na yoko mono le Jack olobi ni Ari mulia kizenge ye moko aloba te yo lete lokol toy Comment monte mon bal? Maman bal. Vous mon bal est le retour. Te mon bal est le retour et tout le bâti. Yo comment on est? Bonnet. Bonnet, on le vit. Voilà, comprenez, les enfants n'arrivent pas à parler et ils sont à Bumbu. À Bumbu, frontière Makala. Frontière Makala. Tika Fati Béton, Malembe, besoin de candidater. Nathan, là déjà, on peut visiter la maison des enfants, là où les enfants passent nuit, si possible, comme ça leur fera du bien. Pensez à ces enfants qui donnent aux pauvres prêts à Dieu. Et à chaque fois que vous avez, les peu que vous avez, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir à Bumbu, à venir Masteng 83, c'est pas trop loin, mais vous pouvez quand même venir avec votre geste. À travers nous ou à travers les autres, l'essentiel est que ces gestes d'amour puissent parvenir à ces enfants et comment ils sont à Bango et Zamala Moumingi. Je vais parler avec les responsables. Mais papa, Banabaza, nombre à Boni. Normalement, tu as un nombre à 37 Banara na Katia. Mais ce que je suis basé à Bassi, basé à la maison coupée couti. Pas tout ça. Tu as la maison coupée couti au salon dans la Selemba. Des balles dans la maison coupée couti. Bien sûr, des conditions difficiles, mais tu as préparé. Les jours où vous avez une bonne condition, c'est ça. Bon, Masengi, côté Kalamuno. 83. Direction Gambela,
Kalamu, oui. Direction Gambela Kalamu, oui. Terrain où ça marécagé. Oui. Même si vous les bêtes souvent, porte à la rali bosso. Tant que vous les bêtes de côté, on peut pour na maïko tarate. Na maman bongo. Voilà, merci beaucoup. Nathan Futa. Na oka ibno bozoe manje mwa kitoko wana. Posa motema na ngai. Posa motema na nga. Ezana tombola Yesu. Posa motema na nga. Ezana tombola Yesu. E matina molimo na ngai. Na emba yoma. Ngoti na mabanjo na ngai yo. Na tomboloma abaye. Abaye. Igwe. Yesue. Igwe. Jango. Bobo aba. Kozanga yo na basi. Posa motema nanga ezana tombola Yesu. Posa motema nanga ezana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. Na yemba yongai yangwe kotina mapanzo nanga yo. Na tombolonga abae abao abae abao igwe samoyo igwe mabo igwe mabobo ibobobo aba posa motema nanga ezana tombola Yesu. Posa motema nanga ezana sanjola yo. E matina molimo nanga yo. Na yemba yongai yangwe kotina mapanzo nanga yo. Na tombolonga abae abao abae abao igwe tamoyo igwe mamo igwe mabobo ibobobo babenga soba pona yo yeso likambote. Bafinganga yuma pona yo nandima likambote. Babenganga bolole pona yo nandima likambote yoka. Kasi posa motema nanga ezana tombola Yesu. Hallelujah. Posa motema nanga ezana sanjola yo. Ah, ezana zala chasseur de démons pape. Motema nanga yo elingi etombola yo. Mabanzo nanga elingi esanjola yo. Naye naye kobenga nzambe zamba bangomba nanga Yesu. Naye koluka nzambe zamba bajenu nanga. Yaya lakisanga nani nabenga po ayokanga. Je vais na mesana koluka yo atabazo finganga. Na mesana kolanda yo atabazo cholanga. Na mesana na Yesu atana zangi ya kolata. Na mesana na Yesu atana zangi ya kolia. Tobe 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 Naboya
basepeli yo mosika na yo bandoki ya fami basepeli yo akozanga Yesu edisa sambwe pardon wapi yo Gana boya koshina pona yo Yesu Gana boya mokili pona yo Yesu Baninga batikanga pona yo Yesu wapi yo yo delisi barango inspiration d'aka oh yes esika na chaka motonanga yene resise la Merci, Tobeti Maboko. Nzambazo à lokumu. Nathan Kifuta va nous aider, on va vous faire visiter Sikabana Balala, Sikabana Fanda. Vous verrez les conditions, c'est vraiment difficile. Qu'allons-nous faire? Il y a la Lissungina Bino Baye, Bozala Makoki, qui donne aux pauvres prêts à Dieu, c'est biblique, n'oubliez pas. La religion pure Saint-Âge devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Jacques chapitre 1er, verset 27. Essayons de faire quelque chose pour ces enfants. C'est une bénédiction pour nous. Pensons à ces orphelins. Nathan, tu vas nous aider, on va aller voir comment les enfants vivent ici. Eh bien voilà, Awande Bisika Bana Bafandaka. Oh, ndakwa ba mibali. Ba mibali. Kuna mabaya, kangami na mabaya Tony. Bon, voilà, souvent ceux qui peuvent aller mususu pe ala moki parfois fandane. Pour mususu pe ala la cette andara. C'est ma place pe akala. Moi, des triplex, juste à cause de la pauvreté, juste triplex, sur nos voisins, sur la bonne. Ah, ben, abonné, je suis enfant dorment ici, donc vous voyez les conditions avec lesquelles les enfants dorment ici. Et puis, où est Simbi, où est Tébé, ça la effort ah pour bana te rappeler la maman ça la effort pour la on a moi c'était ça c'est gars qui soutenir là on peut bien tête toboka quand tu regardes conditions très difficiles les bêtes sont tard oui bana vraiment bazaka en difficulté sur la monnaie dès que la pluie menace vraiment ils sont inquiets. Et bien voilà, comprenez, ça fait très mal. État la condition bana viva awa, tous les os sont toboka et plafond izate et ba matela na baonde yangoyo balela ka ba munivunga oyo mo ba musi oyo même te na obenga komoni bana balala ka awa. Vous voyez, vous avez la condition oyo bana bazolela awa ezalima bien te. Soki makosunga bana ezali to hésiter te to sunga bango ekozala malamu mingi. Je viens de le dire ici, qui donne aux pauvres prêts à Dieu. Pensez à ces enfants, n'hésitez pas, faites un geste d'amour à ces enfants. Mes fils kata matela ata éponge pour sunga bana o balala ekozala malamu mingi. Les orphelins moko ezokuna fungu awa na masengi. Voilà, toyaki awa te otala bana biso tokondeli longo. C'est vrai, ça fait très mal, on est habitué.
ya orphelinat tokendaka epui tokokende mikolo ya bafete po tokokende toke baorphelin ebele na bana ata mwa soso mwa ji bamela na période oyo. On va prier avec les enfants de sentir nzambe akanisa bango basali geste oyo mpe bandeko mosusu bazokanta kosala geste nzambe akanisa bango nzambe apamba tobondeli. Merci Jésus. Topesi nzambe merci ndenge abateli biso tina mokolo ya lelo tokumisi ye mpe tobeleli ye apambola bandeko oyo bazokanisa biso apamboli mpe biso fondation Rabbi Mavinga tobondeli. Merci, merci éternel des armées, tes loin tes bénédictions, te rendons grâce. Merci pour cette circonstance. Pambola bandeko bakansi bana, pambola pe bana oyo avenir na bango izamala bakenda liboso. Tobondi na kombo Yesu Kristo Nazareth obi. Amen. Betela nzambe maboko. Voilà, merci beaucoup. Biso toai kota bino to tiki bino. Tepsi bino déjà. Bonne fête, joyeux Noël. Merci. Otika malam. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.